général boko tato solo la lisolo bandi aloba te ye wana lobi o azaka baba ye wana lobi o akipe yo tangi kombo nango ebanga oh ebanga ah c'est gentil c'est très gentil tu me connais alors pourquoi tu fais semblant de ne pas connaître les gens? J'ai les épaules. Tu vois pas que j'ai les épaules, c'est carré même. Eh wesh. Eh baba lobi naozi la ba j'aime. Otubi manike yo. Wana yo traité yo nga mwasi mukolo. Nga ko za age mona mama. Obenga nga yo. On manque de respect. Eh ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ali avanda na yo umela seko na seko. Ana ba bombe. Yo ya quartier la tena retard, nga ya na tongo na bi ba secret belé. Taka petit professeur mal na église na so babi. Na keba na quartier la tena sote ba bomba nga pour na bi makambi belé. Babi était l'enfant chéri de Koffi Olomide et moi j'étais l'épouse bien-aimée de pauvre Chokoro. Quand des bobés nga moi ça bombe, on a ça ba bombe ba bien ça n'importe quoi. Tout. A ça ba secret tout na ba kisi. Na ba place ba memaye, na ba Guinée, na wa aloba. Ya. Keba na obimisa tramonti na mbalo na kate mutu. So c'est ka fou ni na ko poignarder na kata motema. Akuna mobali nanga. Ngana leke mirai. Junior kito prêtre. Mobali mlaya tembe. Papa ça. Ah bien, tabota là, njora teka babe na ketcha zenoti na $500. Après teke la ama babe ya mwana. Ketcha zenoti na $500. Na ko finga fali na jibe nde batina kai na prison pour bimisa na prison ateka am ya babe. Pour avant babe bimisa na univers singa nde ko fa pesa accord. Ateka ama babe na ya. Eh meuf, tu n'as rien. Ozo tu nanga. Po sala nga mabe o tu nanga. Oh. Po sala nga mabe o tu nanga. Ozo tu nanga po sala nga. Bato nyonso yo funda na park. Tu na bango. O tu nanga pourquoi? C'est l'homme qui a peur. Oh. Pour ça, on a beau tout nanga. Bama be onyoso yo salibatu. Bama be bato onyoso bo tiena nzungu bo lie bo bomi. Bo tuna iba. Njoka de bo boma ba be bo tuna kai. Ke ba beto boma yo. Bo tuna e. Et là on a sepeli kana mère. Tana ise ke mère baka ba plan do ke mwasi do ke mwindo aboma kabatu. Mère yebela ba plan. Mère elle s'est réveillée ba plan ba bon akangi ba bon. Botindi ba mwa ba finga bo kokite yo mo bimi olobi. Et na forte. Ngata nga kombono. Na banende ko expliquer zoba ya mwa swana munindi. Ngata nga komono ta. Na isa ke ka vérité. Oh, alingi ya polinge mingi. Oh. Akena kasenya li ya mbongo ayeyo polinge mingi. Moi je m'en fous de vous. Otindi batu ba finga. Otindi batu ba loba boye. Après moko bino le seke boko kite. C'est bino ngana général. Guerre na internet. Bino mo bo bima. Nga ya quartier la tena tongo makasi na bika. Omoni quadra. Poto kene matanga nyarkos nga pesa $200 essence. Nga manike. Nga. J'avais 17 ans cette époque. Abeta na concert investe. Fula mouchoir bana ko tia betanga boka ko mwana azwango yi. Nga.
À cette époque, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Donc, ça fait 30 ans. Moi, je suis comme ma maman. Olobelote. Olobelote. Nyonso ka pona boyi na mwana nanga. Nyonso nga kuna prince olobisa nga sustel ko na bino pona boyi na mwana nanga. Bozangi am. Bozangi pas sa succès. Nyonso pona boyi na mwana nanga. So na kumisi rebo ba lekiot. Ole kuto funda nga beta concert na yo moko. Oyebi ba pouvoir amutu na travail. Obi you mana olo banana ke nona basava na ochali ba na vie na beta concert nga moko. Oko kate. On il faut zakar reboto baba kana. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile asilesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima ya McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba.